Babatalo partout comme on a dit. Comment là, maman Hélène? Maman Hélène, maman spaghetti na Luigi. Maman spaghetti à Luigi. Vous savez moi à Luigi non? Ah non, moi à Luigi. Au Kolelia. Non, la Kolelia, tu n'as pas libala. Voilà, nous libala. Au Kuta Luigi non. Bon, au Kuta Luigi propre, mais ce qu'en tout cas Luigi comme salité à repos là, la salle 22. Venez en dès que moi na botami à Koli. Mon frère est dans ma spirituelle. Eh bien voilà, merci beaucoup chers amis téléspectateurs nous sur NetTV Télévision 1, la chaîne de Reflect. Je pense que Botalanga partout vous allez partout que mon asuka télé 1000 place nini azawapi aza place nini. Donc a on a télé 1000 aza avenue Louidi. Avenue Louidi o ezala nini kala pour le za la Louidi. Ma solo yangwana faut vendre ma solo. Avant ma solo nga lelo na opesa ma solo kala Louidi ala nini na kala. Louidi o bozomo na Louidi o esali 71 ans avenue Louidi o ne zabwe. Et banda kala avenue ya ba Kokolongi, avenue ya ba garçon référence toujours ma solo yango yo. Avenue ya ba Teddy Voka garçon référence, avenue ya ba Clotaire Longi, avenue ya ba Silva Longi, avenue ya ba Deboko Longi ma solo nde yango yo. To beta lelo ba solo o ba solo nini botulanga nini ma solo ko beta amona suka lelo. Au quartier ya ba José Wanduka kucha pona pesho mbote quartier ya ba nyonso ba lolo avenue Louis ya ba nyonso yango yo ne na telemi avenue ya ba Gifula ba José Wanduka ya avenue yango yo. Voilà, avant de commencer kalaming tena banda masolo Louis na pesa masolo ndusa ko saranate vers les années 1900 ba 52 53 et to beta masolo vérité lelo a masolo za ndenge nini Louis di oyo soko bota mona mi balete aux parcelles te. Soko botate aux parcelles te Gifula Mongeron à l'époque bakala. Donc il faut bota pour aux parcelles. Aux gens OK botate aux parcelles te. Natanga kala zara na population noire. À votre parcelle, balo zangona stade de Martyrs et pas comme le stade de Martyrs na kala ezala kuna. Ezala ka otomoya na kombo ya la cité ne place wana kala. Sur les parcelles, ne ok kuna ba registrer yo, ne ba peso lipangu oye awa aujourd'hui. Mais à condition aux alana bana mi balé. Sur botate ozoate masolo bakala wana. Donc sur botate ozoate masolo ozambo ozal pante ne omoni avenue Louis di oyo ezawana. Avenue Louis di oyo esali 71 ans avenue Louis di oyo. Otobenga na fondé 71 ans. Avenue oyo esali bongo Louis di 71 ans. Et banda kala til le Louis des Arabes bongo bozomona Louis di abate belé Louis di o yango yo donc abike kala mingi te masolo banda toujours masolo wande ka bomona na simananga toujours Louis di oyo ezana nitso oyo komi na 51 parcelles na kalizalaka 49 parcelles le commis 51 parcelles mais à condition faut bota ba mi balé toujours masolo à l'époque wana jode banduka ezalaka bongo avenir yango yo kala mingi te na bike ba régime biso ba balancer biso élément to koma ti na coin kuna ya Louis di toujours to ndenge début na ngona makadam pour to koma ti vers la fin nango na simité pem ça va kala mingi te ben tumbo ça va on se trouve tout juste après l'image suivez d'abord.
Oui, et là, on va oh, bien, chef de ma fouta, était ma baie. Voilà, tu continues toujours dans le awa et pas lui dit Esuki. Lui dit ne Esuki awa, parce que moi n'a pas la télévision awa. Lui dit Esuki awa. Je pense que cameraman on me reprend la télévision. Ma sonnerie ça toujours volume à lui dit. Lui dit dans les awa, ton na prince to comme na suka nango. Awa avenue yaba Coco Longi toujours yaba Silva Longi. Hein avenue Moro yaba Clotaire Longi toujours. Oh ezali na gauche nanga ezali droite cameraman mon na. Yali avenue suivant yali Lenf. L'info est kuna ndemoni l'info ezali wana avenue kopana la mire ite pe wana coin wana eza avenue abengi avenue l'info wana ndeko zomona donc ndenge caméra bana télé bino image mire au moins ezaki ancienne école mona école technique ITPM yango wana école ITPM yango komona ngo ba bâtiment yango komona ba ndaku ba vraiment vana bango komona ngo service na ba maison habitable ba tout avant vana bango toujours zomona ndeko zomona nga na sima na ngai ka toujours ITPM obeka ITPM et à l'école technique en Chili. Na droite nangai ezali gauche na bino ya cameraman nde ekeboye wana boulevard Luemba. Boulevard Luemba wana nde ekeboye
ti ke ba quartier 1 boulevard Lemba yango makadam yangwana ozomona toujours Louis Diwana et Ali première avenue oyo ya quartier 6 né avenue Louis Diwana. Voilà na me repasser micro na bande ko baza AP oyo ya quartier 6 ya bato bazalaka awa babotama awa ba koli toujours awa continuer avenue eza avenue Louis Di oyo et banaki na 1953 avenue Louis Di oyo bana na 53 et sali 71 ans avenue Omoni oyo ba 52 53 ezala déjà avenue oyo à l'époque ezalaka avant zo lupango awa il faut obota bana misatu et ota ba mi balé nde ba pesio parcelle bien aux 8 parcelles mais so obota te ba pesio parcelle te je pense que à l'époque on a dit population noire né population noire ok kuna ozui document ba awa ozui moi terrain moi le pangu nezaki à l'époque ezaki bongo na bakala kala mingi ala bongo ndé et place wana et comment espace et comment stade de martyrs ndé et comment place wana venanga deko continue vu ko be venir vangasser de toujours masolongo ya ngwala madongo ozulu masolo ya ngwa voilà na on me repasser micro na ndeko na biso ya oko pousa ndo solo muke bonjour papa kombo Hervé. Merci Ndego Hervé, bah talo partout le monde, on va me continuer, talo moi longi. Voilà Ndego Hervé, ozamona Louis. Na mona Louis. Wapi? Na 6 na Saint-Thérèse, na terrasse Saint-Thérèse, la botem na Louis, na 26. Voilà. Hervé, toi la veine na yo te moni moi na prince et bandi bien tito comme awa, mais to me ko sur la moi mke na yo tango za jeune biso. Louis di awa, ezo tamla ndeni. Ah, likamba sale bosoto to lembi yango koto. OK. Tolobi tolembi mama pango etongami na epesi prince mukongo kaboli 7 na 6 ba toilette sa mama mai na ba nyonso kaka na basima mikongo na biso dans ce malaria to beli tolembi po nyonso za poto ya salite ba mai na banga ba WC ba mai na banga ba toilette nyonso kobima ale na butu ngungi na ndako. Merci Ndego Hervé, Ozama Mouké, je pense que tu continues à nayo. Non mais repasser micro maman na biso awa bonjour. Bonjour. Maman tala maman mko maman tant que baba talo partout comme on a ni. Comment la maman Hélène? Maman Hélène. Maman spaghetti na Louis Di. Maman spaghetti à Louis Di. Vous savez moko ya Louis Di non? Ah non moko Louis Di. Okolelia. Non na kolelia tina ande libala. Voilà, nous libala okuta Louis Di non. Bon okuta Louis Di propre mais ce qu'en tout cas Louis Di comme salité à repos là na sali 22 ans na Louis Di. Souvenez-vous de qui moi na botami ya koli, ce comme ça était bien beaucoup ça c'était basi. Bisoté bisoto zo bongisa ba poubelle ezate fa ba ba poubelle publique poto boka ka matiti tu remarquer Ndeko Hervé biso que non bino saleté bo commission yibi parce que bozu ba toilette autant mai mana babala te biso bimate pour nani biso bimate ça va merci beaucoup maman la biso de continuer toujours Ndeko Hervé sur la maman de continuer toujours na me Robert appelle biso avec mon confrère déjà pendant toujours regarde pendant après na biso alobara mingi o tangeli mama mingi ya basuka na biso je pense que maman na biso Ndeko déjà pendant on passer notre côté tout ça moi bien toujours déjà pendant ça moi bien déjà pendant toujours tout le monde côté Louis Di Ndeko Hervé lobi que non ana déjà pendant na avenue Louis Di ba toilette ya ba talibanda ba misama yango eko ya koto tant que yo zape njilwa natif et ça on ndenge ko mona makamona ta Louis Di te salinga pasi premièrement nanu pona mingi avenir ya bana ba malaria ba typhoïde ndeka na lobaki et ça pena propreté yango na osenga na numéro 1 Angile to osenga na ba chef à quartier bo pesa chef de riz maboko soki senke salongo fo sala makape ba mapango o epesi mi Congo o eza na prince epesi mi Congo na veni bango nde mutu batie bo soto ba komisi ba salité ba mai nyonso ebimaka na veni soki mo ezali chef à quartier faut ko benga ba responsable ya mapango wana ba luka solution ba terrasse na prince ezali ya minene bo eza propreté to mona bazo teka biloko olia bana bazo sakana bana bazo saka na place mo na ba mai ya bakikozo eza propreté eza ba maladie balobi avant muto ou talibanda ko bongisela yo nanu ya liboso to ko benga na chef à quartier awana quartier place bureau ya quartier eza musika te donc c'est que ba chef à quartier ba tambola raté pour ce chef à quartier zo tambola ba buzo ba owe ko zala te papa na biso ya quartier 6 chef à quartier faut bozwa temps ya rotambola na ba veni na yo otala pe na ba chef de riz bazo sala misala ou bien bazo sala te. Merci beaucoup déjà parce que la 7 pesa la maman madongo Zulu ya papa la biso Clévis Luzolo bazwaka makambu bazwaka makambu ko sangsa ba loro mingi na poto batini na kin alma Richard Lwemba c'était comme soin siko bato oyo ya venio yo tant que yo odanjilo o wana bango nini ba sorti ça awa ya ba kokolongi ba libanda ya ba clotaire longi ba bango nini ya ba lolo bazabete aba ya ba telivoka ba tebelebele o ba bango nini ndetse en tout cas Teddy Voka la référence garçon référence Teddy Voka garçon référence ndetse ngai
ngai directeur en marketing ya Netiv Njile Tumba Rigen Chapana to robeta c'était makasi papa to moni liboso na bino to koti même tina parler en tout cas parler propre merci na yo place aux alliés en tout cas balobi prêtre abongisaka nde pa na ye totali lupango tosepeli tokutani na famille te di voka la référence kotalaka pa na yo te aux environs na yo peza bien te bosangana ba balolo na yebi ke ba prêtre bana poto nyonso botalaka mingi leta te ba Richard Luemba basala na ba quartier 7 ba mayanga de Londres ba ser na madongo Zulu ser wana kuta ntuka ye kolobela te ba mayanga basala na ba quartier 6 ba pichu masobo na ba quartier 13 ba mayanga de Londres basali mambo mine na ba pichu masobo ouais ba wangu ve na biso ya tongo ya prêtre ba bienvenue vanga sele ba betaka bendele na bango ya quartier 13 siko bino awa kotala quartier 6 on comprendre quartier 6 est un quartier oyebani et ça na ba référence ebele faut ba venir na bino ya la bien. Voilà. Ah donc merci. Merci beaucoup je pense que ngana to kabona biso papa na biso Hervé papa Hervé lobaki que non awa ba toilette bima na mikongo tant que yoza natif ya awa mwana 6 okola awa okolo ba nini na ba konzi ba to libanda yoza mona mabele awa mabeleza ya yo siko ba nini. Merci chef Nengelo Nangana Lobaka Kete. L'État face à disposition ya mambo nyonso. Pour ce qui l'État a eu ordre ndenge câble le père Azalaka recevoir au telemi ba betio fimbu. Ba makolo mapango ba changer. Ba na kokanga bango ba futa ba mandi moya grave ba kolukila ba mai na bango solution. Po ba pesa mu kongona ba ninga jamais ba ninga ba ko bela ma maladie oyo. Tozoli ya kutu bien te. Mongo siko traitement. O resomba chasser mobimba ba kistitonine. Chaque jour malaria donc l'État doit autorité na ya ko bongisa ya ko solo na ba kolo ba mapango yo ba bongisa nzela pour que lui des bien lui des avènements propres mapango basala ni batalo mapango wala sala nini po baba yeba yo mapango sala nini mapango souci même zali kete mutu fa sokola mutu fa ko ta toilette mais bon canaliser nde mai na bino pour permettre ba biso peto zo pe tant ko vivre be potala yo mo bozui ba image ba mai na bango nyonso ya wese ani na sim na mukongo kakabu monteke ba terrasse za la kate l'État faut tirer biso terrasse pour toi na terrasse te pour oh maman ko sokola basani ya boka mai parce que bango beso ba na terrasse ba mai na bango ya toilette ke le kango to ya douche ke le keti na manji mais non que terrasse za te ba osala ni d'autres pas non condamner pe l'État na biso. Merci ndeko Hervé donc merci ndeko Hervé ngala to kaboni ah je pense que mbala simani to kuta suna yo. Merci chef ACPL. Merci à tous qui ont suivi l'émission Couloir à Masolo et ça m'a ramené la souka va dire à Serge Bolo je pense que Bolanda nga partout ba trouver quoi monde na pesa kibino mbote na pesa mbote na déclo kuntseviko grand frère nangai dodo kuntseviko famille na kuntseviko na pesa kibino mbote toujours bienvenue vangasere yo ngwana mbote c'est retour tomo toujours ba mbote na bino boza ebele mob sintingi ba boza ebele ba dajo betani ma papa na biso mbote ba vena biso mingi José Wanduka toujours mbote na yo na comme na suka ngala bino to kabona pona mokolelo pesi mbote na oya yisima ya caméra Jipal Ntsumbu 4 je dis merci à tous qui ont suivi on se retrouve à la prochaine émission toujours Couloir Masolo au revoir.